Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Mbote pe merci mno ndenge bote be bote ba télévision na bino pona kolanda info ninga la journal ya peuple na peuple merci na fidélité pe confiance pour continuer à kozana nango na journal na bino mercredi 29 janvier ville vue province Kinshasa ezongela ki mois calme na yango après ba manifestation et seulement ki mokolo ya mardi 28 janvier na étendu mobimba ville province ya Kinshasa gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba ye à suspendre toute manifestation pe alobi ke bakozongela yango mikolo ezali koya tobeta bongo masolo ya réunion ya conseil de sécurité ya Nations Unies au esalemaki na likambo etali situation ya République démocratique du Congo ministre des affaires étrangères Thérèse Kai Kwamba azalaki ko représenter République démocratique du Congo wape pa na discours na ye alobi ke République démocratique du Congo ezali ko exiger ba sanction soki conseil de sécurité a échoué nzela ezalaka na ordre TP tempérament te indifférence oyo ezali option te esengeli na bango bazwa mesure concret pour na likambo oyo esila 98e 50 réunion ya conseil de sécurité oyo esalemaki bongo na New York boyebake na temps moko ferme des ministres des affaires étrangères ye alobelaki ba violence oyo ezali kosalema na est likambo etali crise ya guerre pe crise contre l'humanité oyo ezali perpétrée depuis Ambule Ebele et pays ya Rwanda tobeta bongo lisolo etali primature pour nous que après manifestation et seulement qui mokola mardi 28 janvier na Kinshasa des premières ministres madame Judith Suminwa Tuluka ye a sala qui ronde pour na kosala constat wa pe pays a condamné ba vandalisme o eselemi après a sali bongo appel ya vigilance pour na ko compromettre makambo o nyonso ezali kosalema awa na RDC. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka a condamné fermement l'acte de vandalisme au Iselemaki na Kinshasa en marge de la manifestation contre l'agression du régime rwandais PM23. Accompagné na vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, vice-ministre des Affaires étrangères Gracia Yamba, pe président de l'Assemblée provinciale Levi Mbuta, a visité Kibongo ba lieu où ils allaient ciblé, notamment ba ambassade pe ba commerce où ils allaient touché. Appel à la cohésion, colère et légitime, casse et sengeli et la canaliser vers unité à défense Yamboka. Kasi na ba destruction te. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a condamné ferme bata contre l'ambassade pe ba entreprise oyo ezali bongo inacceptable. Gouvernement a sali appel na vigilance pe na respect à ba institution. Impact sur la violence, ba véhicule ba diplomate ezalaki saccagé, ba bureau ravagé, commerce pillé. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a rassuré ba diplomate a exprimé soutien à la victime. Sanctions contre les coupables. Sur instruction du Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, l'auteur Bakozala Bongo identifié peut traduire la justice.
gouvernement atikali bongo mobilisé na côté à peuple congolais puis a réitéré soutien na FRDC pe na ba wazalendo na défense ya patrie. Tebeta bongo maselong pour nous que première présidente ya conseil d'état ya Sikaye azwa qui va fonctionner le mercredi 29 janvier na sima ya cérémonie ya remise et reprise au esalemaki na siège ya conseil d'état héritier mapinem pe gortingi bazaki na compte ya Fulingala. Na sima ya nomination na ye epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola juge na cour constitutionnelle boye madame Odio Nonde Marthe oyo azalaki première présidente na conseil d'état à salaki remise reprise na ye mokolo ya mercredi 28 janvier bongo na madame Sensele Mansensele Brigitte oyo autaki pe kozala nommé na mois ya janvier boyibo simba ke cérémonie oyo elekaki kitoko na présence ya bato ya ndenge na ndenge ba juge ya conseil d'état tomonaki pe ba personnel administratif tomonaki représentant ya conseil supérieur ya magistrature tomonaki procureur près ya conseil d'état pe bato ya ndenge na ndenge. À partir ya 11h45 tomonaki madame Odio Nondo Marthe oyo azalaki première présidente ya conseil d'état elongo na madame Sensele Mansensele Brigitte bango nyonso bayeba na kokota na salle pe mbala moko lecture ya acte ya nomination esalemaki bongo na sima échange ya basignataire esalemaki entre première présidente sortante et première présidente entrant bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko pe maloba epesamelaki na sima epai ya première présidente sortante Odio Nondo Marthe oyo apesaki mot de circonstance na ye pona kotalisa mosala asali depuis 2022 oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ye confiance akumisi nzambe na ndenge asungaki ye asala mosala pe amoni ke mosala vraiment esalimi malgré que œuvre humaine ezalaka parfaite te boye alobi kuna na cour constitutionnelle epai wapi akei akosala kaka mosala pona intérêt ya République démocratique du Congo pamba te justice ezali kaka moko ezali mibale te pe ekoki kokabwana te bongo na sima maloba epesamaki epai ya madame Sensele Mansensele Brigitte oyo akumisaki mosala ya première présidente sortante asali durant mandat na ye yakisa ba prise en charge médicaux ya ba personnel nyonso ya conseil d'état pe ya ba dépendant na bango apesaki exemple ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa ke mosala vraiment esalemi alobi madame Odio Nondo epai wapi ye akei ye akozala toujours ya kofungwama pona koyoka ba conseil nyonso oyo ekopesa melaye bongo na sima ezalaki tour ya photo de famille pona clôturer cérémonie oyo madame Odio Nondo Marthe asali penza mosala kitoko ba personnel nyonso ya haute juridiction administrative oyo ezali conseil d'état batikali na souvenir moko ya malamu pona ye pe balobi nzambe apambola ye basouhaite ye mandat kitoko na cour constitutionnelle epai wapi azali désormais nommé lokola juge na cour constitutionnelle epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nanga Moussouba le général-major Évariste Somo Kakule Yende azali nouveau gouverneur militaire ya Nord Kivu azabongo kuna azali bongo nommé Nanga Moussouba le général-major Évariste Somo Kakule Ye azali nouveau gouverneur militaire ya Nord Kivu oyo azali nommé na ordonnance présidentielle. Reportage. Après quelques jours, il y a l'IWA, il y a gouverneur militaire, il y a Nord Kivu, nomination et Tangamaki mercredi 29 janvier, na ordonnance présidentielle na RTNC, le général-major Azalaki, chef militaire et ancien mouvement rebelle, Yamboussa Nyamousi. Boebake Ye, Azali Bongo ko succédé, le général-major Peter Sirimwani Kuba, au Akufa qui suite ya ba blessure après ba balle au Azwaki na front. Le général-major Évariste Kakule Somondi a commis nouveau gouverneur militaire ya Nord Kivu. Général-major Évariste Kakule azalaki ancien commandant ya au 86e secteur ya Goma pe ya Nirangongo entre 2012 et 2013 avant kozala affecté na Kindu lokola commandant ya centre de commando.
tobeta mama masolo a distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi oyo asalaki bongo tour ya reconfort na ba militaires bazali blessés pe ba victimes na affrontement entre République démocratique du Congo na koloba ba FRDC na ba rebelle ya M23 na partie est ya RDC. Stéphane Skandi reportage. Ezalaki na hôpital militaire ya colonel Kokolonde distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi abandaki visite na ye kokutana na ba soldat o bazwa choc to pe bazali blessé na bitumba tango bazalaki ko défendre intégrité ya mboka accompagné na ba membre ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi distingué première dame ayaki maboko pamba te ayaki bongo na biloko ya ndenge na ndenge ba première nécessité bakisa bakisi pona ko soulager quotidien ya ba blessé pe famille na bango geste simple pe symbolique eza ko rappeler solidarité en temps de guerre. Juste après première dame Denise Nyakero Tshisekedi akendeki bongo na hôpital militaire ya Konchachi et pe wapi asalaki même geste ya soutien awa encourageaki lisusu ba soldats blessés ya ko puiser force pona ko souligner solidarité o esengeli bazana na yango pona ko construire paix durable. Denis Nyakero Tshisekedi. Ezalaki simple acte ya charité, soutien oyo première dame asalaki message fort pona bato nyonso oyo bazali bongo en uniforme. Médecin directeur azalaki bongo na esengo ya komona première dame Denis Nyakero Tshisekedi ya kosala geste ya boyi. Au profit des blessés de guerre, tous ces colis que vous voyez, moi, en ma qualité de commandant de groupement médical et médecin directeur de cet hôpital, je ne peux être que particulièrement content. Visite ya première dame et zabongo na particularité ya monene soulagement na basoda soutien matériel oyo ezali ko symboliser communion ya cœur pe ko marquer unité ya peuple. Geste ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi ezalaki bongo kitoko pe esoulageaki bato nyonso bazalaki ba blessé. Na masolo etali honorable Nerombungu que évangéliste itinérant honorable Nerombungu ye azalaki présent na kutu monene ya francophone ya CS Lemba Gare 1 na commune ya Kisenso oyo kokisaki bongo 40 ans. Héritier Mapinde mi reportage. Jour pour jour, depuis paroisse CAC Lembagar, na commune ya Kisenso et Salema, c'est-à-dire depuis le 16 novembre 1984, et kokisi lelo 40 ans na initiative ya ba laïque oyo bazalaka à l'époque lokola Bakusi Josapha, Mbuyinga Nsengo, Nkwala Makambo Paul, Benimi Basambu, bango nyonso bazalaki wana po na ko créer paroisse oyo ya Lembagar, mingi penza culte oyo babengi culte francophone, nyonso ezalaki vraiment kitoko. Mote ya mokolo représentant légal à l'obelaki mingi et sengeli tozala batongi na lingomba pe tozala tango nyonso na service ya église boye tozala vraiment ba serviteur tomonaki présence ya basali na ndenge pe ba invité ebele bayaki wana pe présence ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo asalaki mot de circonstance ba invité ebele balekaki sima ya mosusu pona kozala présenter kaka na occasion ba remetaki ba brevet ya mosala et pa ya basali nyonso oyo a servir nzambe pendant 40 ans pe ba fidèle ya paroisse oyo bazwaki pe ba brevet na bango kutu bazali kokana culte oyo babengi culte francophone et comme désormais paroisse nyonso elekaki vraiment kitoko bosimba ke na suka milulu honorable Nerombungu oyo azali évangéliste itinérant alobaki boye bomoni biso awa lelo kilte na biso ya monoko ya lopoto na paroisse na biso ya Lembagar 1 touti kokokisa 40 ans na biso touti kokokisa tokoki kolekisa yango bongo te fallait topesa quand même nzambe merci parce que tango tobandaki kilte oyo biso ba misusu tozalaki nanu bilenge tozalaki vraiment bilenge et puis nzambe asali biso grâce na ba pasteur nyonso baleki na biso na 40 ans oyo 8 déjà bakufi donc totikali kaka na ba pasteur mibale mais alors
bato oyo bazwaki likanisi ya kosala culte oyo bango nyonso mine kobanda na papa Mbwinga, papa Nzungu, papa Ngwala, papa Nini, bango nyonso baza nanu envie yango bomoni mouvement ya bato oyo nyonso toye ko fêter toyebisa Nzambe merci na ndenge abateli biso et toyebi ete musala ezokoba. Et c'est par là je voulais profiter de l'occasion, nous avions fait, nous les membres du culte français, fait vœu à Dieu de pouvoir alors construire un temple pour notre Dieu. Le terrain a été déjà acheté et les travaux continuent. Donc nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté de pouvoir alors nous accompagner. Ndenge boyebi ko accompagner œuvre ya Nzambe, Nzambe atikala na nyongo batu te, pe Nzambe abosana ka batu oyo ayeti. Donc tozana esengo mingi, Nzambe akoba ko batela, je crois que mikolo ko ya lisusu to ko ba ko fêter yango. C'est les bagarres 1 pour na kokokisa mibu tukumine uta culte to mayangani na lokota ya français ibanda awa na paroisse oyo ya Lembagar 1 CAC totondisami na esengo to kabola esengo wana na bandeko ilongo. En tout cas il faut zala motema makasi et je suis même tenté à koloba motema mabe ya komona oyo ezosala makati na paroisse oyo pe kokanga motema. En tout cas tofongoli mitema pe tolobi ete biso pe tokozanga te kotika elembo na biso po ete paroisse ezali kotongama, ndako ezali kotongama ekende liboso. Biso pe tolaki ete tokopesa oyo ya biso makoki po ete tosunga bandeko na likanisi malamu kitoko oyo bango bazwi ya kotongela Nzambe ndako. Parmi les initiateurs, il y a Oyo Babengi culte francophone, mi balé kat na bango, ba pesa ki d'explication na micro ya Info Lingala, journal ya peuple. D'abord, c'était un privilège. Au lieu de nous tambolaka, de gauche à droite, il y a beaucoup d'additions à paroisse na biso. Donc, nous pouvons attendre un peu pour communiquer ce que nous avons comme information. Il y a ça derrière lui. Parce que les gens croient que je suis condamné à faire ce qu'ils veulent. Ils disent non, mais pourtant, nous travaillons sur place pour essayer d'améliorer les conditions pour la reprise de tout. Nandenge tokomi na mbula ya botama ya boy. Totikala ka bato oyo bazali kotanga na bato bazana bomoi. Tozali kotanga na bato oyo bazali kosala naino na kati na elanga ya nkolo. Et surtout tozali na ba oyo bazali kozela nde kozonga ya Kristo oyo ambaye na esema. Seulement oyo zesala malelo ezali témoignage monene. Bango nde bazala na devoir wana kokopi biso. Biso problème na biso kopesa bango conseil. Kolakisa bango que mosala na Nzambe basala kango na petete. Il y a toujours des ambitions, comme on dit en français. Tango itinérant, c'est un parcours difficile. Les années comme monene, kolonga na kati na komekama. Parce que ce que vous avez komekama, c'est le que vous avez en zéla sorote. Compagnie africaine d'investissement CA na mukuse 33 ans de service, il y a peuple congolais a souhaité ba meilleur vœu na ba client na nyonso pour l'année 2025. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu
mpe kokubisa confort sécurité mpe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse mpe luxe ya baavion na ye kitoko apropose mpe kokoba kopropose bino baservice ya kitoko mpo na korendre meilleur bavoyage na bino partout na république démocratique de congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozovoyage na kokodikoko na assurance mpo caa assuraka toujours sécurité mpe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd caa mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya rdc botikela yango caa se ye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. tobeta bongo masolo ya bandeko na somi bavandi mingi na avenue irebokuna na commune ya Kasavubu baza bongo kovanda na ba eta moko ya mabe soki mbula ebeti avenue ezali kobeba makasi marché correct wana kolekana ezalaka te. Reportage. Nzela ya ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya ipen surtout mingi penepene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo ipen na galaxie libula ipen talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongusela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda la biso solution babongusela biso libulu oyo kosala bien apopo eza ti aleka mpe esalaka mwa elo mo boye oyebika ndenge esalaka me ndenge eza mpena boye do esala mpena bien te salite trop oyo tokomprendre yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu mpe ebukanaka toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika ngo basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia population evandi na quartier Fimi kuna na avenue Kimbala na commune ya Bumbu baza kolela makasi na miyibi oyo baza koyiba ba compteur na bango. Reportage. Bakomo oyiba biso ba compteur ya ba crédit ya courant o batela biso ba sema bete mais miyibi bakomiso bolali boye ba longoli ba compteur wana toyeba te so bosa nango nini nde toyebite. Population avandi na quartier Fimi mingi penza na avenue Kimbala na commune ya Bumbu bazali konyokwa makasi likambo etali miyibi na butu bango baponi kaka koyiba bango ba compteur prépayé soki miyibi bazali koleka ba compteur prépayé nyonso ezali na yango kokende na tina wana population azali lisusu na kimia te bazali komituna eske basala nini balala lisusu pongite to pe basala nini pona makambo oyo nyonso ezali kokomela bango. Donc to comprendre te ba sa biso musala koyiba biso bakuba bakaba ba compteur do to yeba te zana ni o ba sa musala mo kitoko te l'état bongisi libiso poto sepa to zana éclairage mais ba liga to zana molili na butu bona bolala ki ba yeba longo ba compteur bazoyiba tozoyeba te so pona ni papa sala biso bakama lambo kasi biso moko batu tozosala mabe tokokoloba suivi eza te na SNEL suivi eza te donc lumière publique eza te yango wana ozomona bamisusu bakoya tina bandako bamisusu tu baza kozwazwa balonge mpona nini bazangi bacourant ntango baye koinstalle bacourant bamisusu batieli bango te alors fale sikoyo bato nyonso bazwa mpe lumière publique eyala eza koéclaire partout okomona vole koko diminue bayiba baplace ebenaki mbala kwanti kwa soki okevefe mapango
donc bazoyiba bacompteur fort ya kosala kuba jete tobanzi ke bandeko nyonso baza na momesano mabe ya koyiba bacompteur prépayé esengeli kotika pamba te moyibi ezali mosala moko ya mabe soki population azwi na maboko ekoki kosukela o mabe. Population sous avandi na avenir révolution na commune ya Selemba ou bango baza komitungisa makasi na likambo etani caniveau principal na bango ndenge fulo za kotonda kuna batu baza kubwaka matiti. Reportage. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa bakomisa caniveau principal oyo ememaka bamayi pona kobwaka na ba rivière bakomisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge babwaka yango kaka na caniveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko Demba ume batondisi tracé tondi ba sante baya ochaka na butu bele batondisi tracé mabe ko balungu na basalite o tracé ezala bien komine ezala basalite to yeba te mais to mona ka basalite soki ba ma ezo yana ba fulu pe kuna na wendi yake bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na caniveau te pamba te caniveau oyo esalemaki pona mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka pona bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao poto malonga pona bana mine za protiva pe mokolo kokomela yango epesaka santé ya kitoko pe vitamine. Ah merci Yabouinde bana nyonso baza kuringa à la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino bote la baonine bote ma kodona Bino mama kansa bomba bonga pona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesaka bango poto Protivap et ça va pota te allez kamata bon appétit. Bana nyonso bayaka Protivap sisi kulia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chata kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro olingola ta sapato ya qualité pe assure yeba ke 7e rue limité papa griffe azawana pona bino pasi na ngai eutako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye ça on les gamundele et puis les autres diront mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir Papa Griffe n'est pas son excellence monsieur le président de la République Fachi Béton
Il n'y a pas Kutanga déjà dans la papa griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutien? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous devons combattre les Chinois, nous combattre les expatriés, nous combattre les Turcs, pour que les Congolais soient bien à faux prix. Et puis durable, aux en manifestation, aux en fête Moko Songolo, au Libala, Yaka. En tout cas, jour en jour, où il y a tout na fête. Et le Moko durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Attache chaussure, les gars bolits, le gars la ilk. Oui, na diminuant le gars les morts, na diminuant le gars les morts. Attache le gars les morts, na comme ça le gars la ilk, na comme ça. Mais pour la unité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango la coordonnerie. Boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, basapatu ya kitoko ezali kosalema, bana mboka, bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe, po na kosomba biloko oyo ye azali koteka, yangonde e kotombola, mboka na biso, pambate, batu ya mayele, pe batu ya créativité bazali. Vous allez qui est belle pour na kolanda info ngala journal ya peu pour la peu ceux qui vous s'appellent qui na opsa merci na Fabrice Lundombi azaki bongo na sima ya caméra puis na montage azaki assisté na Alain Bouyala héritier mapinemi ya superviseur qui journal ngala bino to psa no rendez-vous pour les allez au revoir. Moule Sika et Bandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour la rendre meilleur. Bah voyage d'abino partout dans la République démocratique de Congo Mobimba. Bah vol ya mon pique qui peut mon quoique aux autres voyageurs na Coco assurance pour CAA assurer toujours sécurité, paix confort, les colonnes nango bakisa ponctualité. Oh yo ça la kabokese naye. Les loyo 33 ans mon coca na service ya ba congolais nyoso. Pe ya bana mboka mokili mobima ndimaye 33 ans d'expérience et zan tsak avait dit ah CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolu la botike lango ba Congo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botike lango CAA c'est yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.